Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut avoir la détermination et puis l'objectif. Il faut yebe loko lukana vie. Soro yebe loko lukana vie okokoka ko atteindre ba objectif na yote. C'est très important na vie. Ata batu ba fingi yo lelo ba seki yo ba choli yo ba tongi yo ba pesi na ba kombo. Même kolo nzamba kolo ba oui na vie na yo. Tout va changer. Batu wana ba obosa na ba titre ba kombo nyonso tu balatsara na vie. Et ilora liboso ba roloba ke asimbi kisi. Or ba bosani nganga ya banganga, les grands maîtres ezara ayeme tata nzambe quoi. Il faut toujours persévérer. Ezara loa nzamba zoyoka prière te mazoyoka jour